Gisele Umba, Gisele Umba, Nakolena na ya diama, Gisele Umba, nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba. Diamant Noir TV. Ok. Bandeko to pesi bino bambote belé bisika bozali donc tant musu boloba ah oh lisusu nani lisusu ngana za Marceline Mido hein ba fan nanga ba benga nga Igwe de la presse congolaise moto volcan do mikolo il faut bakisaka mosengo alors toza en direct na Diamant Noir TV donc Diamant Noir TV balobi ya Gisele Umba donc toza na ye azala sima caméra lelo ye moko caméraman alors to wana bandeko na biso ba grand combattant en Angleterre awa na zone rouge ba babundaka bitumba to ekokutana na bango na circonstance moko ya mawa alors na micro ya Diamant Noir TV nazo passer bango ya Londres biso to bengaka grand pays toza na grand monde to yambi mama na biso Diamant Noir tozo pe ba impression na ye comment na ye ko se déplacer musika ko ya vraiment na ba neige oyo ya lelo mais andimi aya belo konine eleki allez l'ensemble na biso batu tozo la grand combattant to uti ko perdre alors on a passé micro na Diamant Noir maman Diamant Noir esengo tout d'abord comment na yo awa o se déplacer ko ya ko kabola na biso mawa mais bandeko bazolanda biso na yebi ke yo tuna rapé batu mituna mais lelo peto tuna yo impression na yo par rapport ya grand combattant oyo Albert Mukendi liwa na ye esalioni. Vraiment na royebisa balandino so o ba olanda biso vraiment na ba mingi ba kondi na biso tonto lo ba bongo eza pona ndenge ba vandra bazwa batna batala biso vraiment eloko esalinga komona bato nyonso to ba ye pona mutu moko akufi combattant moko babaki kombe panzana mais nga na kamona na Londres na kuti ndenge bolingo ezawa vraiment et kamusinga donc komona ke royeba maramba mutu so akufi na comprendre que c'était quelqu'un de bien vraiment na moni parce que na salle effort on a tout na ba question pour na yeba so za mutu mabe na ba ninga mais na moni toujours donc naza déjà ya okamwa kokamwa penda komona bolingo yango et lesquels na zangi même maloba oloba na sepeli komona ndena. Est-ce que vous pouvez ajouter nini etant que mopanzi sango aux appels moko ya bato yambaka ba combattant ou yambaka ba politicien mais to uti pe ko perdre ndeko na biso Rossi oyo biso tozo o mobundeli monene oyo alelisi biso na ndenga ko sakana te surtout ye liwa na ye liwa moko bazo beta mutu masasi parce que ko revendiquer ba droit na ye. Est-ce que okoloba nini par rapport ya Rossi Mukendi likamwana et puis sanga kanda mikonyo surtout ezo salanga mutema pasi parce que ngana za sensible mingi komona muninga mosa olela vraiment na moni mosa zolela na mona 2 mois ndeko mo ayibisenga lobi ba congolais bazalaka bongo soki likambo eza tout de suite ba yoki pasi ba leli après demain ba bosani non ce n'est pas ça problème ya Rossi Chimanga Mukendi Chimanga parce que comme on mo mulai vraiment likamuna ye azapenda héros mutandimi abimi batumsu balobite asaki ba désordre likamne esali pasi na sengi biso ba maman nga Diamant Noir na ebite to mususu ekoza mbali boso na balikambo vraiment biso ba maman toza na bolingo wana to soutenir bandeko wana to soutenir mwasi wana eloko ngana ko ekoloba yango wana biso ba média sango oyo ya Rossi pardon ezelo mo ya makasi we tungisi mitema ya congolais nyonso ezali kambutende to yamba ba combattant non et tungisi peuple congolais tant tolo la congolais o azolinga ndeko na kufate c'est ce que biso ya Diamant Noir to sali to benga batu to bengi ba bino ba basi ya makasi basi ya média o bopanza sango omoni ke to ba to lobela na likambwana eza sujet to lobela ngo susima mais pona awa vraiment la 5 ba mama to simba mwasi wana basi wana nyonso ba victime ya pouvoir o alingita msuko kendete eza passe na mutema vraiment lilo basuka ezali lilo banga suka merci vraiment ndenge oyambinga lelo parce que ba chroniqueuse ba journaliste tom so baza moi le fundu mais to kutani yo ozarano le fundu te kwa Diamant Noir ondimi mutu pamba aleka quand même liboso na yo vraiment bo bundeli mobundeli pona linga ba bundeli mi mais oui mboka na biso malgré to vana ba France to vania na Londres to za partout mais
ndenge tolobaka o ngana poto non 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 so tozongi na origine na biso to biso nyonso to ba congolais olinga te ndeko no congolais anyo kama olinga te ndeko no congolais mona pasi yango mona basa kitoko neti yo biso te neti bino bozana bolo be mamba te biso basa kitoko te po ba boyi na voilà donc basa kitoko neti yo mais olobi mamba mboka po esala pasi na mutema biso to ba jeune mais to lobi mamba zo leka na mboka pasi na mutema boka moi oza jeune hein ah mais to lingi te ke mboka na biso ekufa ekende bongo mais ba miso na minute ba osala be mission ko laksa nzoto mama mais bon ba kitoko ti yango mona uti osongi singa na maloba nga diamant noir na kitoko te na laksa nzoto ndenge nini vraiment ya kuyalu bango ba se kitoko biso to na biso kitoko te to laksa nzoto te donc to vandi vraiment mingi ndenge za la bongo biso toza lokola bango te baza kitoko tosaka musana busolo to soutenir mboka na biso lelo so mboka eza bien yo pe wando tinda ba code mo muke donc voilà et c'est ça aussi yango zo senga biso toza bon en tout cas alors tozo continuer continuer kotambusa micro na biso ya Diamant Noir TV toza pe na ba ndeko na biso ba combattant ba outil vraiment musika alors yo mutu peut-être ozolanda bango pour la première fois est-ce que kopé sa biso kombo na yo papa et puis outil mboka nini pour na temps mususu mutu moko kotala yo pour la première fois. Merci mingi. D'abord na remercier l'équipe na biso Diamant Noir pour la nenge a pesinga occasion et puis na yo mama Gina Djebangaï. Marceline Mido. Ok, Marceline Bibi. Mido. Na Marceline nani? Mido. Mido. Mina furahi sana. Juna nipatia jina yako. Bon. Munu mwe katuka na Belgique. Mwe kuiza awa na London. Na ye awa. Poete. Bido nenge boyebi. Bido moko. Ndeko na biso Albert Mukendi. Azali lisusu te. Toutei bon ko bomba lelo. Yango moniti la toye awa. Ngana outi Belgique. Capitale ya Union Européenne. Mais nalingi que batonyo sobaye ba une chose. Que liwa ya de konabiso Albert Mukendi et koki ko kende bongo te. Et que na sepela ki mingi na église nenge bandeko bazwa ki décret Yako élevé au rang de vaillants combattants, martyrs de la démocratie et puis héros national, comme Armand Tungulu, comme Lumumba. Baza bato babundi pour la mboka na biso. Il faut tous un reconnaissant respect envers Bango. Kasi, naningina lo baboye. Liwa ya Albert Mukendi, Congolo Mukendi, ezalate occasion, il y a découragement, tout baisser le bras. Bien au contraire, je pense que na liwa naye, il faut épais ça souffle mususu ya sika ya bitumbo toza kobunda. Parce que tokoki jamais kotika bitumba oyo et comme il na suka te na moment oyo bilomo boyebi na 2016 mandat ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et sila qui conformément à article 70 to 70 alinéa 1er et Zolobaboé, le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est ça le contenu de l'alinéa 1er de l'article 70 ou 70 de la Constitution du 18 février 2006. Constitution qui malheureusement nous régit en ce moment-ci, c'est-à-dire régit le peuple congolais. Une constitution taillée sur mesure, une constitution qui a été fabriquée à Liège. Donc, s'il faut accepter que cette constitution régit notre pays, le mandat de ces gens est si là qui depuis 2016. Mais Bazoua qui sursis il y a une année. Malheureusement, sursis il y a une année, si là qui, le 30 décembre 2017 à minuit. Mais Baboy Kotika pouvoir.
baza konganzama na pouvoir bakangami na makasi. Mais biso ba combattants résistants tokoki kotika bango bongo te. Nous appelons le peuple congolais au soulèvement populaire, parce que le soulèvement populaire est une combinaison de deux articles principaux, à savoir l'article 5 de la Constitution congolaise qui dit que la souveraineté appartient au peuple. Ensuite, l'article 64 de la Constitution congolaise qui dit tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui exercent le pouvoir par la force ou en violation des dispositions constitutionnelles. Yango wana toza ko continuer bitumana toyaki awa pona ko soutenir bandeko na biso Angleterre pona ko lakisa bango solidarité. Nous devons appeler aujourd'hui le peuple congolais et sa baba tika na mboka o baza la diaspora toza la unis, toza la solidaire poto ko bunda bitumba oyo jusqu'à la fin. Nous appelons à la solidarité, à la persévérance, à la détermination et surtout pour éviter à la vie. Mais tous à la peine que Mukendi Moussousou, Rossi Mukendi, est tombé le 25 de ce mois à Kinshasa et il mérite aussi d'être déclaré héros national. Tozali pe Nandeko Mousso a koufayi na manda komone Eric. Il est déclaré héros national et que toko senga la bandeko na solidarité automoni lelo na unité to tia maboko na poche to aider famille à Albert Mukendi to sala moi geste et puis to sala moi geste envers Rossi Mukendi akufai na Kinshasa na ndeko akufai na Mbandaka. N'oublions pas aussi la veuve Armand Tungulu na bana po bakufa ki po na mboka. Et tous sont toujours déterminés, toujours persévérants et vigilants pour la libération totale et effective de la République du Congo où il n'y a pas encore de démocratie. Moyenne la République démocratique du Congo est alité. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci beaucoup. Toujours qu'on passe micro na biso na bandeko oyo. Bae na matanga ndenge ka bouti koye na utaoye bisabino que to perdre un grand combattant na kombo ya papa na biso Albert Kongolo Mukendi biso to benga kae Poutine abandaki souvent kolobake na muninga na binote je ne sais pas ayebaki ka okufa avant. Alors malheureusement tozo perdre ba grand combattant tozo perdre batu oyo babundela ka Congo mais Kabila jusque là azokendete. Alors tozo pe na mobundeli boko ya mwasi ya bundela kana ndenga bokoko na kombo ya Yaya Kuyalu. Donc lelo na moni azala maputa te na mesala o yamba na maputa ya Kuyalu moko c'est vraiment muke malgré toza na place à Mawa impression na yo par rapport ya liwa munene oyo kweli biso na diaspora précisément na biso bato toza en Angleterre impression na yo témoignage na yo eloko nini oyo vraiment bandai komona na kati ya papa Albert Mukendi oyo ke lelo oyo ekosala que o regretter makasi liwana ye matondo mingi mamido ya solo bana Congo na pesi bino so bambote ba Hollanda vraiment pona combattant na biso to tika biso lelo malili eza makasi ti bomona bato batondi akokamo malili mais bato baye kaka pona bolingo o azaki nango vraiment ba combattant musongelo na lobako on dirait ya mingi lobami nango déjà mais lokanga na loba bandeko ba combattant botala nano bato batondi ne sika oyo bayeka pona Albert Mukendi. Est-ce que yo en tant que combattant so yo po kufi po Kabila pa olongwa nete bato musu ba komo kufa ba monité do mingi ba mona na bango ko kufa ba mona na bango longwa ya Kabila te tolo ba Kabila dégage mais on dirait bato ba okende sans que ya dégager sikoyo. Est-ce que tourna yo bato ba otonda boy bato batoni ba uti ba Belgique to akuduna diamant noir a filmer biso adoki a uti France siko motema malamu ya combattant na bobano moni lokwa liboma o boya tonda ba défaut mais côté ya ba qualité na ye yango bato balanzi nga ya kuyelu na yeka pona qualité na ye
ayebaki ne ko juger bato te mais bato ne bayebaki kaka ko juger ye donc so nga pena na ye awa po na bana soigner na téléphone na tikala ko mona ya ko mona na botenga ne to telema boy kaka ko benga nga chaque fois fa benga nga a féliciter Moussa na nga na salaka azaki chrétien nga na nga bokoko mais abane ko kumisa Moussa na nga ko encourager nga ke peuple na biso na besoin fungula miso afungula matoi e bongi na ba mateya lokola yo ya ko ya lo continuer au monde ko bitinga na page nanga ko tsango na YouTube salango boy donc ya wana nazo se déplacer na malili makasi mais na ye awa conseil nanga ka pana ba combattant mususu bo Hollanda kaka wana kuna sala boy wana ko accuser sans preuve ya wana to hotel mais na ba combattant botika ba makambo na musala bo sala reza pas trop bo sala musala na be na ndenga bien po pena ba honorer bino lokola ba honorer Albert Mukendi donc na ye po na malamu ne yango meminga awa bino pe bolata bolingo ya solo bolata pe mutema malamu ingeti matondo. Alors tozo continuer toza pe na l'une des journalistes oya biso na kati Angleterre biso to benga kae la star en Jésus Beni Samba. Alors Beni tomoni yo pe awa yo po bando sala ba reportage ozali pe l'une ya batu oyo na ebité est-ce que so yamba déjà papa Albert na bémission na yo? Oui, bien sûr, ouais. Et là, on a koloba étant que mopanzi sango tango baneko yambaye au bando sentir nini voilà. En tout cas, premièrement, je dis donc je salue tout le monde qui me suit de loin ou de près dans le loso toyaki a ande bande konangai donc baleki déjà balobi donc toyaki a vraiment donc pona okunda nde konabiso le grand combattant résistant Albert Mukendi o auti kotika biso o to kotika na dernière demeure nae. En tout cas, nga vraiment ba souvenir ya malamu o nazo garder pona Albert Mukendi. C'est vraiment un monsieur Azaki combattant donc malgré donc les gens peuvent dire oh bakoyoko loba po batonio so balobaka que dans ce mutakufi baloba malamu nae mais nga souvenir o natika nango ya Albert Mukendi. Je me rappelle ici à Londres nazali na concept moko ya émission nanga mona banda qui a la vie de star awana on a Londres et na banda ko yamba concept nanga zaki donc na banda yamba ba star ba musicien ba artiste mais à ma grande surprise, une fois, na Albert Mukendi, il a commencé à me menacer, à me taquiner. Avec non, ah, yo ninga koyambanga émission na hote, ninga yambanga émission na hote. Ngabi non, Albert, mais toi tu es combattant. Moi je moi ngana yamba ba combattant, tenga yambaka ba star. Abilanga ngape na star, mon no mon négligable ngape na star ya communauté. Ngabi mesiko bien sûr cause à star, mais so yene émission na olobela nini. Parce que ngana émission na ngana linga oloba makamba politique té. Et il m'a assuré habiter yamanga vraiment tant que star. Tout nanga ba question no soningo tout nangai. Donc na o répondre yo ngabi papa to yokani ke no kuna makamba politique té abi oh abi beni politique té tout nanga makamnyos. Et toqué pe na plateau to bandé mission première question deuxième question à ma grande surprise ah bombardanga oui na ko vikanga mo émission pesa live moi na kata ezate le papa to yokona kino boete donc j'étais surprise na tike kabonga bandi eh donc mo kanabiso et ça occupation ngape donc oui donc ils ont vraiment souvenir vraiment donc on a zanango donc il y a des émissions donc ça n'est pas mal de émissions mais émissions on a vraiment natikala non parce que donc ngana yamba étant que star mais à ça nga makamususu donc pour dire que non nga elakisanga que non ils ont déjà eloko o ezana déjà na makila donc ato ke place moko boata ba meki ba bomba yo ta ba meki ba sane mais so eloko ils ont déjà na makila donc tu peux pas le garder donc obimisango ata ba kangio donc ndengeni obimisango donc il est très vraiment donc un combattant donc Azena Sonia Moussala n'a été Zakina Kobanga Moussala n'a été quel que soit le cas donc il était là pour défendre Oya Lingaki donc c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci Hugues de la presse. Je dis aussi merci à Diamant Noir, donc qui vient de la France. En tout cas, Bibi Sobo est à la cabo, donc Céline Mido, Biso de la cabo, Biso Randoté, pas problème, donc il y a.
tala lelo onde kona biso mukendi Afrique to monde ba combattant ya France ba Allemagne ba Belgique ba yé donc pourquoi pas biso peut donc ba média et servir biso vraiment les sons que non tant to sala musala ya média auto sala bien na mutu nyonso en fait que non un jour pe biso lelo so to lali donc to mo appelle que non ba journaliste le quoi ba diamant vert ba outil musique yé ba écoler la biso donc ba le quoi ba Ingrid Kabongo ba yé ba écoler la biso ba tout le quoi là ba Adi Londolé donc beau comme un dieu ba tout le quoi ba Laura tendance dans Boza et belé en tout cas to se soutenir to lingana bo moko ezala en tout cas to kende liboso pona Congo mais nangena lo ba molika mwa mukie na maloba na yo po nini kasi bino bozana komi kitisa parce que le biso le bisi journaliste moko ayo omi kitisi donc tara yo a danger pour les diamants noirs à danger mais et là ni kasi sali que yo zana komi kitisa on a bino bozana nango mais moi question diamant noir ko za moi na bakisa wana encore bino ba journaliste boliki bituna il y a juste pas média est-ce que ça m'a sonné biso média moi tout ce que ça la biso en tout cas diamant noir et loko ngana oloba bandeko ba Hollanda biso soko moni mutu aza komi kitisa te ou bien moni diamant noir bien aye diamant noir aza nani ou bien moni Marceline nini aza na problème ya complexe d'infériorité omoni mutu aza ka sur na ye omoni mutu aza mwasi kitoko omoni mutu akama yele yenda zela na service ya batu misusu tala kaka mindele ya tozo exemple mindele na okumisa bango te tala ba bossa minene ya ba compagnie oromona ye na kati ya batu na ye okoyeba teke mokonzi wapi ye moko mone pe na mwa kilote na ye mokotuna boyo compagnie oyo kolo nango yeyo siko po anika epa ba congolais donc wana pena limbisanga limbisanga pena diamant noir eza pena so moni mutu ana ba genre wana tala ye bien apelo ote poso mutu a mutu makasi en tout cas, on a évité. En tout cas, donc, on a vraiment étonné parce que réponse nanga et Zakindenge Monko donc na concerne nanga Marceline Mido. Parce que si je suis sûre de moi, donc non bangande konanga pour Anine. Parce que moi je donne l'exemple de Marceline. Marceline sans sa bémission na akumisanga. Nga personne sans sa bémission nanga. Donc je ne pas la honte ou ceux qui na benga keno oui na benga keno Marceline Mido. Igwe de la presse. Dans son boyango donc c'est que yozo mona que non yozo samba malamute yango zo banga ki Igwe à la presse. Moi je la reconnais donc Igwe aza Igwe de la presse. Yepé azo ko reconnaître nga tant que star en Jésus. Est-ce alongwe Marceline koka moi ngape na kumisi na ngai diamant noir. Est-ce que na longwe Beni Samba la star en Jésus nazaka kangai. Donc c'est ça. Donc maman na kosilike ni boy vraiment eh to se pesa évitez moins de couleur vraiment en tout cas donc merci beaucoup dès que tu le bakaka donc yango wana donc tout ça vraiment sans complexe to linga na biso amour et ça vraiment que nous tous se soutenir tout ça la bon moko pour tout ça et le moko vraiment il y a bien en tout cas merci ndekolanga mobali donc biso to benga ka Coco Gabana en même temps grand musicien en même temps combattant boni papa. Ouais, merci maman Marceline, mais awa naki Coco Gabana tene mwana suka komba. Mwana suka komba voilà. Papa Coco lobanini par rapport ya liwa ya munene ya kafumba o ekweli bino ba combattant. L'impression na weza nini par rapport à liwa ya papa Albert Mukendi. Mais impression na ngeza courage na ba combattant parce que combattant munene ki activiste parce que Albert Mukendi aza combattant aza activiste, aza congolais. Tu es l'année congolais mutakei parce que biso to da teni mais Albert a sikoyo aza activiste ya ba combattant de te perdre élément moko hein ya munene malgré to zaki na ba divergence ya makambo le karana kati ya famille mais azalaki kaka na biso atika ki biso te pe elomo za petinga muninga binote. On a compris que Asaki peut mouninga na bisoté. Comment le président Félix Tshisekedi s'est déplacé ailleurs, malgré que tout le monde a pour le président Félix Tshisekedi n'a béni parce que un bon leader il faut y aller là na peuple na yo. Voilà. Na souka na que benga mututé président mais na béni président Félix Tshisekedi parce que atiki ba rassemblement, atiki ba makambo pour combien comme à Kinshasa. Toko ça n'a raté comme à la porte comme zonga Kinshasa parce que
Albert Mukendi a sali marche moko boye. Ba marche, ba piqué, il était là, il fut. Alors que travaux na fruit nango, les loza na Congo, ba catholique ba bima, ba bokela bango nini, c'est qu'on voulait. Moussa tono c'est Zaki a vaguité. Moussala Albert a sali et Zaki vaguité. Et mon ani fruit nango, comment les lobbies se to sa suba marche. Comme matamo quoi tel menanga ba ke marche au piquer le can na pote le sous. Ma caméra mi na kini. Donc elle a qui que tant signe. Papa qui mbango lo ba ki bana na ye, ba rola mukana mokili ya poto. Ba rola ba kota na système na bango, mais ba rosa musala na ye. Masque qui manque pour circuler message na ye ingeta lelo mututo lo ba ingeta et ça message qui manque donc lelo boleli Albert Mukendi est un chrétien oui les chrétiens sont là ba chrétiens ba ça musana bango parce que ce sont des Congolais ce sont benan Congo bana Congo longola ga eloko prêtre obenga comme nani benan Congo mosengo kombo ya Congo abenga miteke Laurent te babengi Mosengo babengi Ekofo babengi Marceline Mundele babengi Ilunga Bokoko toto tika Mukendi ndeko na biso abundi atelemisa biso na ba marche ozangi mukanda Mukendi arobimisa yo apeso mukanda ozana détention ekati Théoza mona souka ngala na lobaza mvulusi ki mbangu ye moko ye. Dans un message moro et loba mara trotte parce que ngana betaka na gauche na droite. Message à Mukendi zaki que libération totale ya Congo. Courage na biso to tikali na bomoi. Ba dispute pamba babo kaboni pamba rancune elonga entre nous les Congolais. Futilité moroselle ngona lelo tokundi Mukendi lobi le monsieur za bokundi mona suka lobi le zimo kundi boye boye mais soki to lingana gite oyo kunanga poani boye na biso poani parce que nous avons dit la vérité notre pays est occupé par les Rwandais quand nous avons les annoncé qui message wana ba mona loka to nani akotse ba memo lisusu c'est ça na namba 10 Yambo Katinga. Et belé baloba. Baloba na bango. Oh, on a fait un message parce que je suis un messager. C'est besoin de temps, besoin de pasteur, besoin de temps. Besoin de temps, on peut un message dans le micro Marceline Midoboé. Le micro Tanti Nanga Diamant Boé. Net besoin de temps, on peut un message et circuler dans le peuple congolais. Le Rossia Koufi. Merci. Courage dans le peuple congolais, tout les matés. Continuer l'Itsnabiso, notre pays est occupé. Nani a reçu la suba marche. Et là, on a dit parce qu'on a dit que les binomo développés, nani a reçu la suba à cause de la mémo. Merci beaucoup. Alors, Tokepe na ndeko Rabiso, papa Rabiso a un grand combattant déjà. Papa Rabiso, comment l'issoussou? Nga kombo na bienvenue Congo. Yo pe combattant pour na moi déjà batenu aux laxa déjà habitum. Si naza combattant et puis naya kito kabola mawa ndenge to tikinde kona biso Albert Mukendi. Yo outi province ayeb sabato outi province. Na outi vraiment na province nazaka na kata Londres awate. Mais naye en tant que grand combattant aussi pour na rendre hommage na suka na les grands combattants Albert Mukendi. Donc voilà quoi. Est-ce que vous avez un témoignage par rapport à les grands combattants Albert Mukendi Azalaki mobilisateur, Azalaki motivateur, Azalaki mutumoko yakobenga batu ba sitting ba marche ba nini bozatami balemi satu Azalaki wana. Donc et puis témoignage voilà souka penda. Le 30 décembre, tout cela qui n'a eu, poto y a na marche le 31. Et pour na na marche le 31, to kuta na eu, to solo li to passer bambote. En tout cas, on a regretté ming na liwa na vraiment.
ko passer micro na biso toza awa na papa na biso pe grand combattant bomoni déjà la façon à lati ezolakisa pena ke bobundeli munene papa na ngai pour la première fois biso toyebi yo boza ba combattant bo confirma en Angleterre na zone rouge mais moto peut-être a kotalo na musika a kolinga e ba kombo na okomono nani ouais comment nga Didier Malundama papa Didier témoignage nini ozala ngo ya munene par rapport à papa Albert Mukendi pour te montrer que déjà depuis l'église na monio na cimetière bon memi donc ozaki vraiment na kati comment dirais-je ozaki na kati ya babenga ngonini na ba préparatif voilà il y a makamunyo sur Mukendi ndengeleki alors elo ni nokolo. Ouais, merci beaucoup maman pour la parole mais d'abord je suis dessus parce que Ebembe Albert Mukendi ba politisant Théo Ngombo, le soi-disant représentant IDPS, qui refuse que Ngana soit parole en complicité avec Papa Ngoma pour attaquer Félix Tshisekedi. Baboyi, c'est Papa et Panza, après ça, parole. Alors, Albert Mukendi, c'est quelqu'un, c'est d'abord un grand frère. Ngana Botamina Makanza, 55 Nangiringiri, Albert Mukendi na Mokoto 68 dans quoi Chaba. Donc, quitter chez Albert Mukendi jusqu'à chez moi, c'est 3 minutes à pied. Je connais sa famille, ma soeur Naïba Magui, Sia, ma frère Naïe et consort. Donc Théo Ngombo a boyi, il a privatisé Ebembe a Albert Mukendi pour Nanini parce que j'ai dit la vérité sur ce qui se passe dans la politique. Donc je suis vraiment dessus et Ayo Kangapayaza, il se croit plus important que nous autres, mais il n'est pas. Il n'est pas important. Ça, je le dis. Et j'ai parlé avec Papa Ngoma, je lui ai dit les 4 vérités. J'ai parlé même avec Papa Epanza, que je respecte beaucoup. Donc c'est vraiment regrettable. Ils ont politisé le funérail d'Albert Mukendi. Merci beaucoup, c'est ça que j'ai voulu vous dire. Mais papa, finalement, na kati ya ba combat yango na politique yango et comme oyo te. Donc ce qu'on peut si point de vue na yo, bande kotozolo balikambo parce que comme on dirait moi habitude moko boye. Il y a que l'autre hôtel te. Netinga par exemple, ote maman Marceline Okoyamba Félix, c'était parce que Olekaki. On a appris ça. Parce que Oyambaki. Maman Marceline a ça l'interview na Félix parce que ça interview na président Chakoudia. Professeur Chakoudia. Mais où est un comportement? C'est trop bizarre. C'est triste. S'ils pensent que Congo va diriger, ils se trompent. Ils ne dirigeront jamais le Congo. Avec ce sale comportement-là, moi je le dis tout haut. Maman Marceline fait passer cette émission. Théo Ngombo, c'est un nulard. Je le dis et je vous remercie. Alors, Bandeko, Tosuki Awa, Balobi, vraiment, je suis désolé. Il n'y a pas de commentaires à faire, ma propos à tenir, ils ont engagé Kakaye, je suis désolé. Mais étant que mon panzi sango, Torolo Bango, et politique, et polémique. Ce qui est comique, Kingandi, parce qu'il critique qui Kingandi, parce qu'il y a un qui moutou Kingandi, à l'écarter, quelque part, Bozo Bomela, même papa Nabiso Félix Moussala. Bozo Bomela, même UDPS Moussala. Donc je suis désolé d'habiter le Roni na Kooloba. Et ça triste, Makambabo ezo tambola. Le message oyo vraiment ce qui est passé pembala moko pas président Félix, il y a eu de peste ayo kayango que eza elo comment comme nango habitude. Ce qui a yé bakate, eza na groupe mututel allez kate, je ne sais pas mais on sait très bien que eu de peste eza ya batu nyonso. Tant papa Etienne atika kiango, toyebaki ke papa Etienne abanaye ko accepter na bato ba manaye ko lingaye. Na bato ba manaye ko fingaye abanaye ko accepter bango. Alors binope bozana motema na ya ko accepter parce que ce qui est comique oyo te, ils ont créé ba rancune, ils ont créé ba problème donc ils ont sala malamu te. Alors nazape na papa la biso évangéliste Samuel. Évangéliste Samuel to benga kaye police à diaspora. Évangéliste Samuel Binda, tous ont passé parole. Papa point de vue par rapport à Liwa Mounene Oyo et quoi l'ébisson la communauté, il y a papa Albert Mukendi au Korobanini. Ils ont pas si main, tous ont bunda toujours quoi. Nous avons le coup mon circonstance sur main. Ils ont pas si main, peut-être père dépendant, mon bundel monnaie n'a qu'à tamboka quoi. Donc maintenant neko peut-être père dépendant mutu pendant n'a qu'à combat quoi. Mutu monnaie n'a qu'à combat. Alors message ni no coopé ça n'a pas combattant au bâti. Bon, to bunda kaka, mboke sa biso nyoso, to bunda kaka, to saka bon moko, kimezala, l'essentiel quoi. Merci. Merci Godapé. Merci beaucoup Bandeko Bolanda Kibiso na Diamant Noir TV, te remercier bino et na pesimbote na Bandeko Nyonso ya France, Paris de partout. Au Bolanda émission oyo reportage oyo ndeko na biso Diamant Noir TV a rememela bino. Alors te repesara conseil na bandeko na biso nyonso ke bolingo eleki nyonso
tala papa Albert akei mais tala salle eza plein na église ezalaki plein na cimetière ezalaki plein ba congolais tolinganaka na biso atandeke baloba ko congolais tolingani te mais tolinganaka mais tokosenga lisusu bolingo wana emonanaka mokolo matanga te bolingo wana to pratika kango du jour au jour soki omoni moninga azosala eloko ezomona na miso ya bato ondimi tozelaka te soki moto akufi ale tokomi koloba papa Albert azalaki malamu mais quand il était vivant boboye et à malamu te. Alors un grand merci aussi à Diamant Noir oya pesinga micro na sala reportage oyo tomona na bino prochainement bye 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 Diamant Gisele Umba Gisele Umba na kolina na ya Diamant Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci. Gisele Umba, Diamant.